Très chers fidèles internet de RTech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission. Je suis la votre de servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Abonnez-vous sur RTech TV. Beaucoup de précision, de détails. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Pierre Kabea, un pasteur Eric, où il y a tout bétali soya ban Nzambe, lui a recouti sa ban ou babuni nzira bazunga nzira. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Boni. Naza malamu. Ça on est meilleur biso lelo. Naza so nesengo ya kozala na yo na ndengo ya mbinga na émission na yo ezaka message Nzambe atindi na leka na émission na yo pona koya kopesa message Nzambe azakoloba oyo tozoloba l'avertissement dédié aux hommes de l'église. Les hommes de l'église. Ok, Nzambe avertir bango na nini? Nzambe atindi to solola message oyo epa ya bana Nzambe nyonso. Et toza biso nyonso concerné. Les hommes de l'église. Quand on a parlé sur les hommes de l'église, nazozo basala Nzambe nyonso, y compris nanga imoko. Nzamba za d'accord te na biso. Nzamba za na kanda na biso. Pona nini pona lelo olie tokotisa Nzambe ya bosolo na église, parole na e, maloba Nzambe o Nzamba zo senga na biso, mais lelo tokotisi banzambe ba Baal na banzambe ba Jézabel tokoti bango na église et Dieu n'est pas d'accord avec nous maman. Maman, oko remarqué na mboka na biso ya RDC ba église ezali ebele. Mais changement moko ezali kozala te. Pourquoi pona Nzambe mission apesaki biso. Bible lobi allez faites de toutes les nations des disciples. Mais biso lelo oleto salaki bana Nzambe to comme ça bango ba disciples. Il y a Jésus-Christ, to zuiba na Nzambe to longoli bango bazesu ba disciple te mais bakomi ba fanatique ya biso basali na Nzambe bakomi lokwa ba esclave na biso basalaka o nyoso biso tozo senga na bango e biso ata tozo mema bango na kufa bango babeta kaka maboko balandaka biso ndenge wana Nzambe za d'accord na yango te to memi ba pratique eza contraire na volonté na Nzambe to memi magie na église to memi monde ya occultisme na église to memi masumu na église to memi hypocrisie na église to tomboli mabe nyonso o Nzambe aboyaki na kati na église. Biso basala Nzambe to memi yango tozo détruire l'église et Dieu n'est pas d'accord avec nous. Yango Nzambe azoloba ke il est temps foué na ye et telemi pour na ko frapper et pe na ye telemi pour na ko boma et sa main puissante sa main oyo ya mawa eza likolo ya ba oyaye pe azape ko bomba azape ko batela ba oyaye o baza na bosolo. Na bosolo. OK pasteur no ikotu na likambo lelo na mona ka église eza awa bar eza awa. Eza nango normal? Eza normal tout complet na koloba eza normal te. Pourquoi na lobi ndenge wana toza na bamboka moko o pe tozolinga ordre ekota. Moi je crois que soki nazo côté la bar te nazo côté la nano église te mais na ndenge ya ordre soki déjà place wana bar ezalaki. Moi je crois que église ko isuko ya pembeni wana te. Soki pe pembeni wana église ezalaki. Moi je crois que bar koki koya pembeni wana te. Puis c'est bango nyonso wana bazui ba autorisation na l'état. Alors l'état avant pe sa autorisation alingaki atala nani azali boso eloni nezali boso l'état koki pe ko boya ko pe sa autorisation. Mais siko soki pe na zongi lokola mosali na Nzambe problème eza wana église ezaba de mususu o monya tie pembe na bar na kozala contre ete peut-être Nzambe mutalobi na ye atia église wana puisque Nzambe azana besoin et musala na ye salama wana les Nzambe azala gagner et azana besoin bar wana et disparaître pourquoi pas kolo bar pourquoi pas bateau bazako ya kolangwa wana bazako ya sa ba bêtise wana un jour to mona pe bango balongwe na bar bakomi pe bana na Nzambe ba disciple ya Jésus-Christ l'église eza pembeni na bango. OK pasteur ni tezala kake mutu moko a prier quand ta pasteur Eric au lieu abenga Jésus na comme la benga Jésus na kombo ya pasteur eza normal te mama babilo kona nde yango eluki ba ki fanatisme na kati na église omoni to Nzambe lelo aza d'accord te na ba église na biso et soko zo sola na ba ndibebele okoyoka olia lobaki non parole de Dieu lobi boye et comme que non pasteur Eric mutalobaki boye mama Carmel alobaki boye eza lisusu parole de Dieu te et comme tel alobaki betela eza babiloko déjà ils ont même ki fanatisme
fanatisme na église eza ba biloko nde tozomona ememeli basala nzambe orgueil bato bazomona lisusu nzambe te bazomona et on comprendre que dans de telles églises les hommes de Dieu basi bazu déjà place ya nzambe bakomi komona bango mais tika Bible eza kotalisa ke tokokamwa te na mikolo suka Bible lobi na Matthieu 7 21 22 tango su temps ya kotanga ezate ebele na mikola suka tango Jésus akoya ebele bakoya Seigneur Jésus toteyaki na kombo na yo tosaki ba miracle na kombo na yo tosaki ba croisade na kombo na yo tosaki na église ya minene tosaki na ba mituka na kombo na yo tosaki boye Jésus apesa bango réponse moko éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Barozo réponse pour na mingi o bazo sala Dieu n'est pas d'accord avec bango et zamba mingi zamba sa rejeté bango o babande na nzambe mais zape na ba misusu o nzamba tikali pe koyeba bango ata mokolo moko te Pasteur Eric na mona kana veni moko dans la si église bango to passer baza ba bengami to ba misusu basala ngo pona ba bien personnel na bango ya vie mama tozo sala effort wana na mboka na biso kaka kokotisa ordre et kozalama pona lokumu na nzambe et kozala si églises dans quartier moko mais nzambe za penzamba ordre pourquoi pas basangani basale loko moko le ki bakabula kama ba quelque ba bandimi wana mama nzamba koki tokoza na 6 églises nzamba bengi peut-être ba sali na nzambe ya 3 églises puis ça nzambe ya ordre ngana zomona te ke nzambe abenga bino apesi pe bino jour moko bino supposant culte les mêmes jours botie ba instrument les mêmes jours boyokani ezate makelele écoute comme au lieu ba comprendre parole non nzamba za nzambe ya ordre mais côté appel nzamba ko benga bango nyonso mais problème eza wana moto oyo tout comme bateau nyonso batie ba église na venue wana est-ce que bango so batina ba benga ba tiaka ba église na ba venue wana puisque les problèmes bato bakomi kotala au lieu to sala volonté nzambe na luka nzambe otininga place nini nzambe obi na sala église wapi bato bakomi ko luka place les riches bazali place bato mbongo bazali place bato ya bien bazali azi mosala nzambe azotala masumu na bango te mais azozela kaka ba intérêt na non là nzamba ordre mais nzamba ko benga 3 églises na aveni moko c'est question ya ordre so peut amour ezali mama moi je crois que ba pasteur on a ba koki ko fanda ba yokani moko na moko zu journée ya culte pendant la semaine tout ça puis c'est nzambe pas ko benga bango saucisse c'est question ya boyoka ndenyo sonizo laksake même na kati na ba sal na nzambe amour ezali soute bomoko ezali soute et nyoso na nzambe azali sou d'accord na biso te rivalité za kati na biso en za kati na biso na lingna laksawana ke ngala za grand pasteur na lingna laksawana ke yaza na 10 membres ngala za na bango sa nyoso na ba rivalité nyoso na ezali ba œuvre ya cher ezali ba désir ya cher o nzamba zonga komona ngo na kati na ba salle na été et Dieu n'est pas d'accord avec nous puisque ezoli kana c'est anormal. Par rapport à la prophétie dans l'église, comment partout qu'on kinigi sur sa prophétie, est-ce normal qu'on peut sa prophétie devant batunion so bien qu'on peut sa prophétie au bengi ser pemen au lobé les prophéties na ya yemoko au le qui va se tuba yo kan église maman na kolobaka eloko moko lelo prophétie ko un peu spectacle les ans d'église mususu e fandi na prophétie muté fandi maintenant lobake église ya malamu église ya bien e fandra na prophétie église ya malamu église ya bien ezo fanda na parole de Dieu. Parole de Dieu ndeko fandi sa église. Parole de Dieu nde ezo laksake c'est une bonne église. Parole de Dieu nde ezo ko laksake ba o bazana ce sont des vrais disciples. Ba o baza ba disciples ya Jésus. Au moins l'église o fandi lelo na ba prophétie, ba bloko wana eza place ba sala nzambe ba komi ko lela yango mbongo. Ba komi ko luka ba intérêt na bango. Na église place nzambe asali ngolu na za okamba. Prophétie pe ezali mais prophétie ezo zwa likolo ya nyoso te. Nous avons une équipe d'intercession. Toza na temps oyo to priaka. Même en plein culte, Dieu peut nous parler. Mais ensemble, il y a ordre. Mais la priorité, c'est la prophétie. Dans l'église totale, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Prophétie yo sengeli bato balanda o bato lelo bazoki mabali ba prophétie yo yaka pona libala yaka pona voyage visa tout ça et loko bombe église yangwana yango na ba église na biso bato bazoya pona parole te bato bazako ya pona ba prophétie yo alingi yeba kaka mobali na enani mwasi na enani marque ya voiture na ye milieu ya kofanda pays o ya ko voyager nyoso wana eza komema distraction na quatre église bato babosana te. Avec de telles distractions, Jésus revient bientôt et mingi bakozala surpris. Bana nzambe batambola lolenge nini.
bana nzambe sengeli na kozongisa yo na makomi puisque ezapeka malamu totanga makomi bien que tant na biso ezali muke tant na Bible zoba na Proverbe 22 verset 4. Mwende nzamba lingi bana nzambe batambola Proverbe 22 verset 4. Les fruits de l'humilité. Babini mbuma ya kumikitisa. Et puis Bible continue, les fruits de la crainte de l'Éternel. Donc Bible lobi mbuma ya komikitisa pe mbuma ya kobanga nzambe bilomi balewana. Eza biloko nzamba zozi na kati na basali nae, na kati na bana nae, pe na kati na l'église. Puisque bato bazolo bake, nous parlons beaucoup na crainte nzambe, tozo maraba nzambe na ba crainte nzambe tout ça comment ba kozala béni, ba kokende liboso te ka crainte nzambe ngo basipe balembi mama. Na kati ya crainte nzambe o nzamba osenga na église nae, na kati ya crainte nzambe pe na kati ya humilité. Bible obi les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Quand tu crains Dieu, aux autres mon humilité, bénédiction ezali ba combien c'est la richesse, la gloire et la vie. La vie, c'est la vie éternelle. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as la vie éternelle. Bible lobby, sans Jésus, l'homme n'a pas la vie. Mais c'est avec Jésus que l'homme a la vie. Soko déjà bangi nzambe, aux autres la crainte nzambe, tu as la vie. Soko na crainte nzambe, na humilité, la gloire de Dieu ko zali kolona, pas gloire à mokilo yo, bato, bazo za na église, ba komi koluka. Et puis ko zala béni, na richesse puisque nous avons un Dieu qui bénit. Mais à pambolaka na ba oyo baza ko bangaye, pas ba bénédiction ya salité o lelo bato baza ko kota nango, muto aki ayibi na kesa l'état, il passe à l'église pour na aganga partout que Dieu a pambolié. Non non non, pas muto aki akia botoli mubali ya bato kuna, ba sombele voiture bandaku, elle vient à l'église, sœur aye nzamba pambolinga, nzamba elevenga, azopesa dimna et pasteur ayibi que c'est sœur wana za l'église a botoli mubali ya bato quelque part. Non, de telles pratiques toza ko dénoncer ango et Dieu n'est pas d'accord na ba église ndenge wana, Dieu n'est pas d'accord na basala nzambe o baza ko soutenir de telles bêtises na kat église na. C'est que bana nzambe batambola na sincérité na vérité wana crainte nzambe mama crainte nzambe eza o nzamba so senga biso butu pe moyi omoni. Bible lobby na Matthieu chapitre 3 verset 2. Ça c'est Jean-Baptiste. Déjà au début, Jean-Baptiste azo sala musala ya nzambe et azaki na désert, azo crier partout azoloba repentez-vous. Ah bah repentez-vous. Donc tant bandolo bandengana azote ya bana nzambe mazo laksa bango ke bozonga bozala en ordre na nzambe repentez-vous. Soki auquel lisusu je crois na livre ka ya Matthieu chapitre 4 verset 17 Jésus-Christ yemo lisusu yemoko mwana nzambe aye a lobi lisusu azolo bana batu repentez-vous. De souci na bango vient bientôt. Tant tozolo ba makambo yo batu bazo baka balobaka bo Jésus angwa ya kate. Et loko liboso tokoloba mama to fandinga na yo lelo nazane mission na yo bakoye koya kopesa yo nouvelle lobby pasteur Eric azaki ne mission na yo mais lobby akufi et soki na bonga makite sort nangé kozala nini soki yo pe un jour liwe comme bongama été c'est pas pour rien tozoba to préparer peuple de Dieu ba bongama Jésus revient bientôt la mort aussi peut nous surprendre tout comme Jésus akoye koya lelo soko bongama kite et kozala passe alors ba nzambe ba bongama ba to ba bongama o bazaki na nzambe ba bungizela ba renouveler ba alliance na bango na nzambe ba ope ba yebi nzambe te ba accepter Christ na kata bomo na bango lokola Seigneur peut sauver. Alors musala wana nde nzamba zo senga na biso lokola ba sentinelle lokola ba sali naye to kende to sakola sango malamu mokili mema. Mama Bible bina 1 Corinthiens chapitre 6 soko kena verset 9 okiti ti na sekuna au monde la Bible zoloba les ivrognes, les cupides, les voleurs, les outragés, les débauchés, les impudiques, tous ces gens-là au baza na bomo ya malamu te bakomona bokonzi na nzambe te. Tobongo la motema, Jésus revient bientôt. Mikoleza mabe, basigne nyonso yeso lobaki toza komona ngo. Alors, si les gens sont distraits, et aux à la passe. Message année concerné l'Afrique, mais c'est un message qui concerné le monde entier. Ok, pasteur. Bon, on biso ba retenir nini. Ba retenir kaka na mukuse que Nzambe za d'accord te surtout d'abord na basal na Nzambe pour na pesa ibango mission mokil mobimba basa kola sango malamu. Nzamba bengi biso na musala na epo na toya konginda te mama. Bondi mata terme wana. Abenga ki biso pour na tozala
bato oyo ya lofundu te abenga kibiso pona toko mate kio lokola nzamba pambolinga mama même portière na ngai na kogiso fungola ngote fo ba fungolela ngai même bible na ko simba te il faut na simba et de quoi ça pembe na simba même téléphone na ngana kokisu ko simba te non nyoso niza ba désir ya cher nzamba pesa biso mission wana te to bandaka luka ke non na tambola na mutuka cher na lukaka na kende na ba pays oyo na kozala beni mais maman ba pauvre bazana besoin na biso ba orphelin na ba orphelin bazana besoin pe ba yoka parole de Dieu nous avons aussi des veuves bazana besoin ba yoka parole de Dieu basal na nzambe ba retenir ka ke kanda ya nzambe etelemi makasi na mokili mobimba. Bazom de Dieu nzamba zoloba na bango bazongela nzenzela ya nzambe. Dieu n'est pas d'accord na banzela nyoso bakoti bazwa na kombo ya Yesu nzambe ayebi bango eloko akobatama ezate mama bokomona nzambe akobimisa bato poise eloko akobatama ekozali lisusu te. Beaucoup d'églises ekokangama, beaucoup de serviteurs de Dieu bakokufa, beaucoup de serviteurs de Dieu bakozwa maboma misusu bakokima musala oyo bakobanda oganga bango moko misala bango oyo ya molili bakotaki puisque mikolo eza mabe. Basala nzambe o bakomi na basi ya bato basala nzambe o bakomi lelo pona apamwami akomi na mwasi ya ministère mwasi oyo azaki na yazesu mwasi ya ministère te nyoso wana de telles pratiques Dieu n'est pas d'accord na basala nzambe o bakomi na via ba polygamie bazo défendre un pasteur avec 6 femmes église membe yebi et azolika partout bazo benga ye révérend ba titre nyoso alingi et azomona ke mokile comme na mapeka na Jésus revient bientôt ba retenir que Jésus revient bientôt na balandi na biso na mokola lelo. OK pasteur, mot de la fin. Merci Nayo, merci l'équipe Nayo. Toza toujours dans message ebele otokoye ko kabola na bana na nzambe yango zomona tozo sa musala o ya koleka même na chaîne ya YouTube ya na chaîne na bino toza pe na chaîne na biso soki ba beti Eric Dotora Kese ba komona ba message tozo partager on yo ndenge mo pe tozo kotia yango na chaîne na biso même numéro na biso ba koyi ko contacter biso na 099 99 81 936 na WhatsApp pe toza na toza ba message tokoyi toujours ko partager na bana nzambe na basal na nzambe avec amour pona na mokola suka ngai na yo pe biso nyonso tozala enlever pe tozala sauver. Merci pasteur. Merci na yo ma sœur. Là tout ça qui n'a pasteur Eric qui on surtout azu par naie ou amoni qui a bunga kinzela ils allaient bien aux zonga nanzela qui n'a pasteur Eric a continuer pour ce message a continuer ko le capot na couper saraba na nzambe ben information au bazo tambo na kubanga nzambe te. Là je dis merci à toute l'équipe technique, je vois mon papa Jean-Pierre Kabia, je vois mon caméraman privé, mon ami de tout le temps Jonathan Sanga qui derrière la caméra, pourquoi pas mon réalisateur Andy Lumisa. Merci à toi. Quant à moi Carmen Aladjo, on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.